na Afrique nasengi na bino bokota ebele bo liker bo s'abonner bo commenter émission bipali nyonso besoin bo commenter émission ba commentaire na bino nde pesaka biso makasi soki tolobaki makambo ya lokuta ezali à partir ya commentaire nde kosalaka to améliorer soki mpe tolobaki makambo ya solo ba félicitation na bino ekosalaka to améliorer kaka kopesaka bino basango ya malamu na ntango oyo elongo bani toko banda na bainfo na biso lelo mukolo ya lelo na Washington na Maison Blanche na bureau ovale bakoyamba mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la signature ya accord du siècle entre État américain na État congolaise. Donc après makambo nyonso oyo elekaki lelo ezali mokolo ya mokonzi mboka ye moko akoka kotya mokolo to na ye na mokolo ya lelo yango tokodévelopper bokocomprendre baclause ya baccord oyo ezali lolenge nini tokolobelela yango awa tokolobelela pe pourquoi basengi lever ya immunité ya ancien président oyo tobengi na kombo ya Joseph Kabila oyo vrai nom na ezalaka Kazemberebe Kanambe bakiungu wa kumwanza pe ya sonam bango bato basalaki bapesa Kabila kombo wana Kabila Kabangi ye na Jeannette Kabila bamapasa ok Jeannette aza mokolo ya Kabila ya 10 ans natikala komona nanu teke lipasa na lipasa waza na ekara 10 ans waza la se donc ezali mensonge moko o bazwa peuple congolais ba bébé tokolobelela yango tokolobelela pe lisusu pe pourquoi ba wazalendo na ba FARDC na minutes o bazali kobeta na masasi na Uvira boko comprendre yango tokolobelela yango pe les fameux Kamere dossier Kamere ezali lolenge nini pona likambo ya matata mponi oyo azali kokota tokolobelela yango awa nasengi na bino bo zapete boza la place moko me bo liker bo s'abonner bo aimer bo commenter émission na biso quoi je vous avais dit au début que c'est votre humble serviteur président Edi Kankou na kozala pena na moi c'est lelo pona ba imboka bakoka ko comprendre mai mazali koleka na mboka na biso to bandaki na dossier ya accord du siècle oyo ezali kosigname lelo na Maison Blanche Washington précisément na bureau ovale oyo chef de l'état congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akozala le premier président noir banda Trump akoti na pouvoir banda Trump comme président de la République ya États-Unis d'Amérique mais andimi lelo koyamba mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour akende kotya mokolo to ya contrat du siècle to accord du siècle oyo ezali kosigname na mokolo ya lelo na bureau ovale. Pourquoi cet accord? Tomoni bandeko ebele bazali agité par rapport à accord oyo nalandi ba société civile bazali koloba awa ke oyo faut transparence ezala population yeba mais na tuni bango accord oyo Kabila signaka na 2012 2013 na CNDP ba MLC oyo lelo tokomi RCD Goma lelo tozali na ba M23 ba clause ya accord wana kino lelo ezali kaka babiso ba oyo nde tozali ko révéler population maye oyo maleka mais accord wana oyo lelo ezali ko signame ezali accord teke oyo ezali ya baje nde tomoni ministre na biso ya industrie Louis Watam azali précisément awa ye pe na mboka ya États-Unis précisément na Californie pona nini pona ba signer accord usine oyo esalaka ba batterie électrique ekoka koya awa na République démocratique du Congo précisément na partie est ya Congo pour la toute première fois bakoka kosala usine
bakoka kosala usine oyo ya babatterie électrique ekozala eloko ya yambo awa na République démocratique du Congo etikala kozala te et surtout na Afrique tokobanda na Afrique centrale parce que tozali na Afrique centrale de Afrique entière oyo etikala nanu kosalama te ezosalama siko awa na Congo tobandaki kolobela accord oyo États-Unis d'Amérique c'est-à-dire président Tshisekedi et président américain oyo akoyamba Tshisekedi lelo le 1er mai pour la signature accord oyo ezali pona nini parce que États-Unis azotia 500 milliards de dollars pour na 15 ans 500 milliards de dollars pour na 15 ans ezali ke batonga banzela batonga aéroport ya sika batonga babiloko ebele oyo kosalama na temps oyo sous mandat ya Félix Tshisekedi oyo États-Unis atikala kosala yango te nde na mokolo ya lelo bazali kosigner accord oyo balobi 50 milliards pour na 15 ans nalingi to comprendre donc nalingi to comprendre accord oyo ezali accord ya masekite nalobi lelo na kozala likolo te ndenge oyo tozalaka na kozala na se po tokoka comprendre makambo oyo malembe bakotonga ba université bakotonga ba école bakotonga ba nzela bakotonga ba chemin de fer oyo toyokaka ba métro na poto awa pe na kati ya Congo ba métro anezokota mais nabandaki koloba likambo ya 15 ans parce que balobi 500 milliards pour na 15 ans 15 ans ok États-Unis ndenge azalaka wana soki asigné accord na mutu asigné accord na mutu c'est-à-dire akolinga ke initiateur ya accord akende na okino na suka bango balobi dans 15 ans bakopesa 50 milliards c'est-à-dire nde tata ekolo azali kuna na États-Unis akoobserve ezali na deux makambo signature ya accord wana esigname après lobi vendredi ekozala sikoyo finalisation ya accord de principe oyo Rwanda na Congo bauta kosigner accord oyo nde toyoki na le potentiel britannique nanga alekaki mpona koloba nini malgré accord bango bakosigner to basigner ya kotikala kotika bitumba te azokoba bitumba mpona ye il faut Tshisekedi a démissionné soit balongola Tshisekedi selon nanga nayebi ta kolongola ye na magie nini mpona carré mini oyo atiela makelele carré mini awa akozwa te parce que lobi ntango bakofinalize accord de principe oyo entre l'état congolais et l'état rwandais oyo tozali na femme de fer mama Thérèse Kaikwamba Wagner na mokolo ya lobi pe na ministre rwandais oyo tobengi na kombo ya Olivier soki ndai ngumu lobi bakosigner mais encore oyo papa oyo tozoloba awa ya 500 milliards de dollars pour la Congo tolobaki na bandeli awa ke tomoni ministre industrie congolais oyo azali na Californie kaka na États-Unis mpona nini mpona bazwa ndenge na Californie bazali kosala deja ba batterie électrique awa pe na Congo babanda kosala ekozala premier pays africain oyo ekobanda kosala ba batterie électrique donc Tshisekedi azwi Congo na se donc azomatisa yango na oyo tolobaka world azomema Congo na likolo mpona nini mpona ke peuple congolais bakoka koseka peuple congolais bameka kosepela mpo tosepela kala nga nayebi te mboka oyo ntango oyo Kasavubu azalaki président de la République mbongo ya Congo to budget ya Congo ezalaki niveau moko na Canada basud africain bazokota na Afrique du Sud bazoya kotanga awa oyo bacameroun ainsi de suite bazoya kotanga na Congo mais lelo Congo ekomi wapi nde tolingi sikoyo awa elongola mwana mboka président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akoka kolatisa Congo robe na ye oyo badepuyaki oyo balongolaki akoka kozongisa yango nde makambo tozali na yango awa bana mboka ezali makambo tozali na yango awa na ko
épinglé là nous place oh mais na seki na ba union sur bazolanda biso bo liker bo s'abonner bo commenter bo partager émission tango tozoloba ko commenter bazo répéter yango lisusu koloba ke tango ozo commenter émission ezopesa biso makasi soki tolobaki info ya lokuta mpe ezali lolenge wana te tokobongisa mpo na lobi tokoka koloba malamu soki mpe tolobi ya solo ezali lokola bozali koencourage biso mpo na tokoba kopesa bino banews ndenge oyo esengeli bana mboka maji ya kosala eza lisusu te le train est en marche tozali kokoba tozokende esika oyo Tshisekedi azomema Congo ekokangisa bato ebele munoko bamosusu awa tokoloba te me bango moko bakose rendre compte ke Congo babanda kosakana na yango lelo baperdre yango nazomona awa kaka makambo ya nanga wana namoni auti lisusu koloba lisusu esengeli bayimboka bakoka kolanda maye oyo nanga Corneille azali koloba contre Congo namoni info ya sikekoti a concernant nanga mais baopposa basadiza baopposa bozali awa na Fayulu Kabila Katumbi Sesanga bazali koexige nini bazoexige le retrait de notre territoire de toutes les forces étrangères ainsi que des mercenaires afin de créer des conditions optimales pour le règlement des différends qui opposent les Congolais par les Congolais eux-mêmes. Déclaration commune. Ezali kindoki. Makambo tozomona na est ya Congo ezali ba Congolais te. Toyebi kokota ya musée na mboka oyo. Musée bachaka lokola guide. Musée bachaka lokola éclaireur. Musée bachaka lokola mutu ya yambo. Ezali politique oyo ba Rwandais babandaki coopérer na kati na mboka oyo bakobimisa Congolais moko ndenge bazwi nanga batie wana parce que Kabila za Rwandais nani Kagame za Rwandais babimisi siko Congolais pona nini bakoka coopérer makambo na bango malamu. OK tango ba signer accord de principe dernièrement na États-Unis d'Amérique tomonaki nanga te tomonaki Kabila te tomonaki Bisimwa te tomonaki Sultani Makenga te tomonaki parti Rwandais na parti Congolais c'est-à-dire Rwanda andimi ke yenda azali agresseur ya Congo Rwanda andimi mais nanga lokola azali kosala azoluka carré minier azoluka ba intérêt ya Kabila azoluka ba intérêt ba Katumbi ndenge babanda koyiba minere ya Congo tongo butu tongo midi pokwa butu nyonso bazopie ndenge balingi mutu akontrole bango aza te mais États-Unis lokola signé accord na Congo maintenant ce sont les Américains nde bakobatela bamini nyonso ya Congo parce que États-Unis lelo Chine azali na 90% ya réserve mondiale ya minéraux oyo Kabila facilité pour na kozana lobi 90%. Donc yena baméricain bazali kobunda oyo tozali kobenga guerre économique na guerre économique oyo bazali kobunda ezali mpona ntango tozolobela mambo guerre économique bandeko na ngai ezali guerre ya minéraux touti komona mayema outi kosalama na Rome na Basilique Saint-Pierre tomonaki ke Donald Trump abengani Emmanuel Macron parce que États-Unis alingi kosolola oyo ezalaki représenté par Donald Trump alingi kosolola na président Ukraine Zelensky basolola Macron pa aye kotia troisième chaise po epa koka kofanda balobi na ya longola yango pa alongolaki Trump basololaki tête à tête na Zelensky. Maintenant basolola bango ezali nini États-Unis d'Amérique akoexploiter baminere ukrainien na prix ya paix mais oyo ya Congo ezali makambo ya prix ya paix ezali na makambo ya partenariat gagnant-gagnant entre les deux parties États-Unis et le Congo donc ezali partenariat gagnant-gagnant oyo bazali kosala sikoyo awa donc bazali koluka awa développement ya Congo États-Unis akoka ko se rattraper par rapport à retard oyo azui oyo lelo Chine akomi likolo
likolo ya Kabila. Yo ba Kabila bakotika ye, bakotika Kabila te. Yango wana bomoni ke lobby, mukolo ya lobby, procureur, non, auditeur général ya FARDC akendaki ko saisir Assemblée nationale pour la lever ya immunité ya ancien président Tobeni Joseph Kabila wana bengaka komanda Hippolyte Kanambe balongola immunité na ye pour bakoka kosambisa ye. Tolobaki tokoexpliquer bazosambisa ye pourquoi. Ezali na bakization o bakize Kabila na gouvernement congolais. O pe congolais nyonso bipa nyonso zwami ozolandanga oyebi ke makambo président edi azolo bezali ya bosolo parce que Kabila azali akize na nini? Haute trahison. Donc a trahi mboka oyo epesa ye nyonso oyo esalela ye nyonso ayaka na buti ya caoutchouc mutu ya pasi na de pantalon ya serviette ayaka nango awa oyo ayaka nango lelo atrahi mboka epesa ye nyonso. Lelo soki tozotanga bamilliardaire na mokili tozotanga mpe na bakabila bazali bamilliardaire azwi nyonso akokaki kozwa atongi baferme oyo atondisi babuzoba lokola na kinga kati. Est-ce que bandeko boni biloko bauti kodécouvrir kuna papa bacontener ya bambongo bacontener ya bafranc congolais po bocomprendre degré oyo mboka ebandaki kotambolela na este yango wana ti babimisi bafaux billet ya franc congolais mpona koyiba bapaisible citoyen misolo na bango. Babimisi bafaux billet ya franc congolais bayaka bazwaka dollar parce que population eza na confiance ya bato oyo te ke bakotisa mbongo na bango na banke batya na banke mpona transaction ya bambongo ebanda kosalama batelemeli yango nde tomona minute oyo bakangi bambongo ebele na kinga kati. Nalobi ya liboso azali akize mpona haute trahison. De crime de guerre et crime contre l'humanité. Balobi crime de guerre, c'est-à-dire guerre eza na este ya Congo, guerre eza na centre na Bandundu, guerre ezali par-ci par-là nord sud Kivu, c'est Kabila et Kagame et ses acolytes nde bafundi ye yango basengi balongola humilité na ye dans l'immédiat balongola yango mpo akoka kosamba. C'est-à-dire soki balongoli humilité ya Kabila epai nyonso tokozwa ye tokokanga ye parce que tozali bapays membre ya CPI. Biso tokamwaka un ancien président oyo ezali na nyonso bazali kofuta en tant que ancien président malgré nyonso oyo oamase na Congo. Mais lelo oyo kondima okoma rebelle okoma mobomi. Lelo oyo Kabila ye kondima akoma rebelle akoma mobomi. Bana mboka en tout cas eza pasi mingi na kati ya motema mais nasengi na bino bolaike bosabone bokomante boyeme émission bopartage toza na bino tozokoba. Or buto ya Kabila to Kabila oyo azali mutu akokaki kozala lokola bibliothèque oyo bato bazwa koconsulte ntango nyonso oyo bato bazoluka ntango nyonso. Toyoka mwasi na ye koloba mon mari travaille ya silence yango soki akindoki soki silence ndenge nini toyebi te. Lelo silence abandaki koloba yango emonani lelo ya miso ya bato nyonso bakomprendre ke agresseur initiateur ya M23 c'est Kabila. Ezala bakoro basinyaka mpona intérêt barwandais oyo basinyaka 2012-2013 par intermise ya Raymond Chibanda toyebi yango biso nyonso tu. Donc basengi balongola humilité ya Kabila mpona bakoka kosambisa ye selon mibeko ya mboka na biso oyo tozwami awa. Donc basengi humilité ya Kabila ekoka kolongwa. Tshisekedi mpe azoloba eloko te azotala kaka na misu tokokende na bango kino na suka. Bana mboka tozokoba na émission na biso tozali kaka kokoba na deuxième élément tokolobelela pourquoi bawazalendo bazali kobunda na ba-FARDC pe pourquoi Kamere azokotisa loboko na ye na makambo ya matata mponyo tokolobelela yango awa. Nasengi na bino kaka bolanda biso na bokebi bolanda soki tolobi lukuta bolobi soki tolobi ya solo bolobi.
mukolo malamu bipai nyonso bozwami, c'est votre humble serviteur président Edi Kanko.